Mais nga na otu na kaka boye. Mboka oyaza soki lukao asala qu'on a denga ba blague ou bien c'était une fausse résurrection. Moi je pense pas que la minute sur lukao nga à l'aise. Pour sangwane c'est tamboli ils a médiatisé même la chaîne Nyo surtout ya sud-africain kuna. Quand tu déplorer en wana et puis tel mort mutako fana niveau à bongo vous allez qui se peine en betu comment je sais pas. Moutakufi, voilà, et ça acte moko d'abord ça là qui se passe comme on a les voix en comme bal ou akufi habilité selon version en famille naé des pesa qui biso qui a bela qui n'a été azala qui bien après ce problème ni les joies qui entraînent moi si ayo ko fande ba mona ki wana et to condamner ka moi si qui acte wana ezali mabe est-ce que pour biso toi juste quand la question toi ba médecin te pour toi ba so akufaki na nini toza pe ba juge mais notre rôle est que toi peut ko tout na ba question juste kaka toi kaka juste ko nini ko mema ba penser na biso sur le plan interrogatif comprends oyo azana bosenga azana préoccupation ba contacter Mike Lokamba. Le moment est là, Mike Lokamazo qui nous écoute un prophète alpha. Vous pouvez savoir question, vous pouvez savoir stratégie, nous avons capté hein. Vous pouvez savoir stratégie. Vous pouvez savoir vie na point de vue na surtout beaucoup melanga. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Mbote na bino bachar internaute ya Congo Température pena émission Lolaka ya Congo émission ya Peggy Titan. Oh Peggy Titan vraiment ayaka mingi kozwa ba actualité. Lelo na kozala ngai moko te d'abord mpona kobanda na kopesa merci mingi na JB Kumaluta o azali vraiment pétrolier à Dallas babi mikolo yo debout lingwala yende mtazali makambu pe na bosanité producteur pe sponsor émission Lolaka ya Congo Jolili atala parce que babi awa elekanaka na monoko ya mboka. Donc on a PCP merci na Chalet Chamba l'appellation bien contrôlée depuis Paris o alandaka émission Lolaka ya Congo pe na bosanité Igor Mintu ye bazo benga ye mikolo ye mtazali ko contrôler plaisir ya molonga ni naye Denis Fabiano depuis Belgique. Lelo na koyambela bino mo jali sininga na benga kaye Mike Lokamba parce que mikolo bazali ko betaka lisolo na ye yena sarato la tozotala boye yango Peggy Titan ndenge na ye na lobi ke mikolo mingi na zongi kana système lokasa donc papier na bic pour na kosala bino ba mission ko informer bino ko laksa bino biloko ya malamu parce que polémique te ko finga te Peggy Titan yango to pesa kombo émission o Lolaka ya Congo preuve on est que bomona ki Peggy Titan ba analyse zo sala ba 100 000 vies ba 50 000 vies ça veut dire que Peggy Titan azali parmi ba garçon o lelo bazo sala musala malamu surtout bazo pesa ba émission malamu déjà na ko pesa bonjour l'invité nanga Mike Lokamba o lelo na moni vraiment ba chat o balobaka Versace donc bonjour Mike Lokamba. Bonjour Peggy Titan. Lolaka ya Congo. Lolaka ya Congo. Lolaka ya Congo. Donc tout s'appelle nango na Lolaka ya Congo et c'est la première fois dans le canal Lolaka ya Congo. Na Lolaka ya Congo pardon. Je suis très fier aujourd'hui à Oleka et na pesa pembote na ba abonné na bino au tout balinga rabino ba s'abonner massivement et puis na ba abonné à bisonyo surtout Afrique Elective et Pananga et voilà to linga bango Peggy lelo ya mbinga ba question je pense que bien zaye et ba réponse c'est ça Mike Lokamba. Bato ba Mike Lokamba chroniqueur présentateur et internet lelo bat ba retenir nini Mike Lokamba musalezo kende boni est-ce que Mike Lokamba komi bisika oye alinga ki akoma par rapport ya ba projet pe ba vision na. Non jusqu'aujourd'hui ma mbozo qui est bien
mais sur le but Mike Lokamba comme na ba projet place sur asenga comme non projet na biso ezaka teke sur na média en ligne hein, toi na ba projet belé bien qu'on peut pas dévoiler tout ça à la télévision et dans notre comité moi je pense que sur 100% il y a projet na biso et tout ça les cas non à 5% donc nous na 5% et ça nous notre comité les jours à venir sur Genzamba bateli biso apesi biso makasi na maele pour mona sikoyo ba projet na biso ba projet d'avenir makambo auto sala et peut-être peu kalaming bozo mona ba ONG Fondation Mike Lokamba, Fondation Afrique Link TV, Fondation Saratola donc on a besoin d'un projet ebelé voilà projet zali bien mais non tout ça les projeté voilà. Lelo Mike Lokamba zali ko assurer promotion d'artistes nyonso sans exception, musiciens, comédiens na site na Afrique Link. Je suis journaliste indépendant. Na dépendant na mutu moroté ni musicien ni comédien ni artiste et comédien. Je suis un journaliste professionnel en même temps journaliste église au milieu du village na Kabolarate na côté la nani je suis là pour pencher seulement à Héritier ou bien Fabrice s'il faut na sala na promouvoir leurs œuvres pourquoi pas na salango vous savez aujourd'hui la presse en ligne est commune à moi parti pris ya ba confrères na ba concert na biso au lelo bazo salango peut-être pour na bango eza bien pour na bango balinga bango ba milingi c'est pas ba leader pour na bango ba boaka bango na ba disque donc pour na bango et ça la bango bien mais bazo ébaté les jours à venir à la longue et que pour télé bango comment moi je trouve pas bien que aux journalistes tu es appelé journaliste professionnel ou se focaliser na musicien moko non Mike Lokamba aza on a pour na ba artiste et comédien nyonso aza on a pour na artiste peintre ba styliste modéliste même ba coiffeur aussi en même temps naza pour na musicien congolais en général voilà. Merci beaucoup Mike Lokamba. Lelo tout mona mingi toujours bazo benga biso ba éducateur de masse lelo bako benga pe Mike Lokamba étant que éducateur de masse par rapport à aux ko diffuser na chaîne na yo mais eza eloko moko mingi toujours mona on dirait aux ala léser par rapport à banjur mingi to bombaté toujours mona site o yande ko na o azaki confrère na aucun piana mais toujours mona banjur et comme vraiment exagéré et lelo ceux qui yo aux éducateurs de masse est-ce que au cause à la peine un droit de réponse par rapport ceux qui yo babimiselio mabe po yo pozongisa non donc vous savez, le titan, Moussala Tosala, et puis presque en haut, s'embrasser. Il y a des gens au Batal Abesso, ce sont des responsables. Nous devrons quand même les respecter dans la mission Tosala. Et nous avons toujours, oui, Mike Lokamba, pour Bafinga qui Mike Lokamba, na les capinga pina clashé. Kula la kula muka titan, Tozokola. Mike, à l'époque, na Mike d'aujourd'hui, baza Mike Moroté, sur tel na bilongo mona que non Mike Akoli, et puis na 2019, na 2020 na rokola toujours, na 2021 na rokola, c'est-à-dire kola muka, vie à makambo ils ont changé, vie à makambo ils ont avancé. Et la banalité, la biloko ezaloka ba fertilité, pour moi, ils ont joué rôle Moroté pananga. Qui est na clashé na finga n'habité hein ba bisanga qui non Mike Lokamba finga rabat na ba émission et déjà to koli hein le lot za ba responsable bana bazali et ba éducation ni babi que maman finga na télévision et puis internet ils allaient quoi ça te ba bana on peut le lobo ba s'adapter facilement à internet hein. C'est pour ça que moi on a fait dans sur la poto à côté YouTube ba mona we eta papa zo finga l'autre là bato ba sala mama kambona ba continuer toujours temeza eza business na bango temeza cop na bango ba se focaliser ba finga na no so ba moni que no eza pour intérêt na bango ba finga na kombo na biso y a pas problème ba finga mengai vraiment eza te que pour muta finga na le kapena finga na sala ngote. Est-ce que Mike Lokamba va compte à rendre na ba concert na ba chroniqueuse to ba
confrère naé ba chroniqueur. Non, non, compte à rendre, je pense pas. Peut-être Bangonde, il faut tout na bango, mais na mute mananga. Il y a des gens aussi, bazana problème nanga, des gens na limbisi, na limbisa, nga ko garder loko na mute maté. Et voilà, mais faut tout na bango, peut-être oyozo mona pe que no bazana problème nanga, o tout na bango tendre bango micro ndongo tselinga boye. Mais pour moi, en soi, na ebi que je n'ai aucun problème na ba confrère na ba concert. Même à Kinshasa avant, je n'ai aucun problème là-bas. Merci beaucoup Mike Lokamba. Je dis un grand merci à Igor Mintou, Motemaya, Denis Fabiano, Babi Mikolo au restaurant, ils ont ces mots ils ont besoin au lien à Bruxelles, Louana, Kende pa ya Karine Sita, Babi na Nganda 2 payotes. Donc mon vieux Zando Sita, Batutu, Balinga Peggy Titan à Belgique, Wana, ba fan nanga ya Montréal, ba fan nanga ya Ottawa. Donc Peggy Titan, Aza. Moko abino donc bon continuer toujours à soutenir en tout comme ici quoi na rubrique na biso analyse sur le net on a ko solapé na Mike Lokamba tout est comme on a lisolo ya Pati Luboya ou Kufaki par rapport ya analyse nini yo salaki na acte fait surtout et pas ya moi sinaye ou adaki vraiment moi sinaye ou adaki naye mais azo mona mutazo kufa sans kobenga ambulance to monaki eloko bosaki na sarato la bokendaki yango ndenge pe tozio to kolinga yo popé sa analyse na yo eloko nini yo otrouvaki yango par rapport ya lisolo wana ya mort ya Alpha Luka. Merci beaucoup. Et par rapport ya mort ya nani comment Pati Luboya. Okay. Na comprend été intro question mangi moko. Ah OK. Question on appelle j'ai compris déjà, j'ai compris. Voilà. D'abord liwanza mene mutu a permetara. Titan lelo bakoti la poison, lelo balé susupini balé sarabato. So nzamba permettre te kufa au tira lo kufate. Donc pour moi, namona liwa eza mokano nzambe. Et mais na kandeti ya Pati Luboya o eleka kiwana nous tous à moins que batum susu ba za contre nga eza vie à moko na moko selon mon avis j'étais contre il y a acte posé par la femme là na habité ce combo susu nani donc j'étais vraiment contre na acte posé qui parce que je me posais des questions au moment où mon oiseau kata mutema soit disons à moi si ou bien femme mariée je ne sais pas vous avez s'inquiéter n'a rien aucune émotion et vous avez appelé téléphone avec beaucoup d'énergie vous avez filmé moto na demi mort et puis tina muta comme mort donc na trouvé qu'il y a une normalité na mona qui ont pesa bien té na ba tel comportement bon toi ko accuser mutu té toi condamner pe mutu té il fallait peto capé moi si version moi si ceux qui ils allaient qui bon pour la nini émotion ils allaient qui pourquoi vous savez ata mutu akufeli 10 fois ou 5 fois titan yeba ke soka kufeli maman ou bien papa ou bien yaya aolela kaka. Vous comprenez? Attendez de fandi na bino boso monika ngamba la moko na bando longola bil ataka na bando longola bilamba lo mtali boma. Hein? Bokima muto comme liboma qui s'ezuye eza bokima. Mais siko to mituna na moment où muto azokufa azo saigner makila. Moi si ba gestuel na ezati. Émotion exaltée. Père. Bobang, Eza écoute. Alors, quand tu as déploré en Wana, et puis tel mort, Moutakou fait un niveau à Bongo, vous allez qui se peine en tout, comment, je ne sais pas. Moutakou fi, voilà, Eza acte moko, d'abord, ça là qui se passe comme on a les voix, un décombal ou à Kofi. Abilité selon version en famille naé des pesaki biso qui a belaki na été azalaki bien après ce problème ni les qui entraînant moi si ayo ko fande ba mona ki wana et to condamné ka moi si qui
acte wana ezali mabe, est-ce que pour biso toi juste quand la question toi ba médecin te pour toi ba so akufaki na nini toza pe ba juge te, mais notre rôle est que toi peut ko tout na ba question juste kaka toi kaka juste ko nini ko mema ba penser na biso sur le plan interrogatif, comprends? Moi si wana l'air à mon ki lubu ya zokufa asala ki nini abenga ba voisin abenga ki ambulance ba pompier ba prendre interrogation za wana. Vous comprenez? Moi si wana avant lubu ya kufa elo oni ba solo la ki asuka. Et puis moi si wana na lubu avant kufa bazala ki na ba problème nini. Vous comprenez? Donc tel que moi ça peut pas réponse c'était moi to c'est justifié exacté mais acte posé par moi si et ça m'a bien. Merci beaucoup Mike Lokambato. Ce qui s'agit qu'on a une dernière analyse tout sur le net, tout ce qui s'agit na souka la résurrection autochomo na famo et ça est loko a dominé surtout na presse en ligne, les appels na katia internet. La résurrection il y a prophète Nabiso Alpha Lukao OP les lots appels invité na eto lobelon kaka na katia mission lolaka ya Congo. D'abord les lots batou baza vraiment douté par rapport à miracle au salami. Il y a prophète Nabiso congolais mais à l'église en Afrique du Sud. Analyse nini Mike Lokambato ko salango et puis to kota siko na sujet il y a invitation na yo et le konyoza liko ki ko sala et pas Alpha. Voilà, analyse exact que oui bat ba okamwa mutala musi bembe ala musi azola musabi bembe ceci cela mais babo ça n'a pété que si t'as pas beau ça n'a que tout est possible hein, tout est possible. Voilà, tout est possible vraiment. Même il est sur moi à la Moussa Pebi Bembe. Pour dire que ce qui prophète Alpha Lukao Azokosa na mboka nini asali yango tekelo ko moza en cachette asali loko moko o eza na mboka ya bato mboka loi mboka mibeko libanda na Sud Afrique na South Africa ba pays de droit mboka oyo basala soki oza escroc mboka oyo soki ozo escroquer bato baokatela yo mbeba na yo mbando na yo asali yango ake na bien que na ndaki intervention mo balobi ke mutu azaki mutu na bango te Corbière ne ezaki ya nini oui bien sûr to boite et kozala pe ke non ezalaka pe biso pe awa ezalaka to louer mutuka ya clinique ngalema mutu akufaki na cinquantenaire ça arrive mutu akufa na maman emo ça arrive eza mutuka location on comprend ça peut arriver mais ngana otu na kaka bwe mboka o yaza soki Lukao asala qu'on a denga ba blague ou bien c'était une fausse résurrection. Moi je pense pas que la minute sur Lukao ngaka à l'aise pour sangwane c'est tamboli ils a médiatisé même la chaîne Nyo surtout ya sud-africain kuna ils a donc tout le monde est au courant. Même je dirais même les présidents ya Sud-Afrique. Ya Afrique du Sud. Asa au courant. Vous pensez vraiment à ça la blague na makambo etali ya kulamusa mutu pe aza à l'aise wana bakangi ete il est qui là-bas. Non, tout ça non to raisonner ou bien analyse. Tout ça on analyse moi mukie. Ils ont kata na Congo awa mibeko izali. Banga basani banga ba interpeller yaka aux aventuriers mais il est bien, il marche bien, azo continuer ba miracle na. Donc to me mama sumuté na vie na biso. Vous comprenez? Nzamba ko sala miracle na ye na lolenge ebele. Nzamba ko pesa mutu nguya na lolenge ebele. Soki toza ko andouter ko finga tozo lukane malédiction pa na biso. Vous comprenez? So yazo sala ba blague, so ça ba vantika na botika ye na nzambe na ye. Mais le lo internet ba bazouang na ba angle belé surtout na communauté congolaise. Kofinga, c'est là. Donc tout déplorer le tel comportement et moi je trouve que nzambe nde mutayebi.
Dengozo comme en Afrique d'ici, je pense que par rapport à l'invitation nayo, qu'est-ce que et là on y Mike Lokambaro ko sala tu te le que ko convaincre bateau mais tant qu'informateur parce que aux autres nos informations est-ce que Mike Lokamba va nous assurer qu'il il peut retrouver le prophète Alpha Lukao pe ko sololana bateau bazanzinga nzinga pe ko koma na église pour nous kozwa témoignage de la résurrection wana parce que biso loza na République démocratique du Congo tu as bien parlé les amboka ya loi ceux qui zaki bongoté parce qu'en Afrique du Sud ba boma même bateau au sala ba aventure à bongo mais biso ozaka lokola ndie motinda mina biso soko komi kuna pona pe nengo ocho loba ke communauté congolaise ndi mutu ezo sala mingi déstabiliser nani prophète nabiso Alpha Lukao donc tout est possible à celui qui croit donc comme en Afrique du Sud, les nini au sein la biso pour na to monake ok kuna pour na payer investigation ou bien pour na vérifier information. Voilà, merci beaucoup. Et le Alboso non sengana no na communauté congolaise na biso, balobi l'union fait la force. Oyo azana bosenga, azana préoccupation, ba contacter Mike Lokamba. Le moment est là, Mike Lokamba zo ki nokutana prophète Alpha. Bopesa ba question, bopesa nga ba stratégie, nga mona ko kapete hein. Bopesa nga ba stratégie. Bopesa ba vie na bino ba point de vue na bino surtout, boko melanga. Donc voilà, ba pa na numéro nga ba yebi ba komelanga, ceux qui numéro ezate, ba ozwa pas titan opesa bon numéro nga. Pour dire que nga d'abord sur le plan ya musa nga na okende état que investigateur. Neke ça la investigation nga. Tant que journaliste, c'est-à-dire ma stratégie, je sais comment on a l'information. Donc, la par-ci par-là, la place où il faut na kende, la place où il Corbillard, il faut na kende. Comprends? Donc, mais quand même, la lingui, tous un peu ensemble dans la diaspora à Poto, comme la biso, benga biso, et l'on y balingi tout ça là pour que tu yeba si réellement. La personne là azala qui ressuscité du sens du mon sens du vrai quoi donc voilà ba benga biso ba contacter biso soki to tambola ensemble na bango ba numéro eza partager wana ba benga biso parce que ngambo na lobi déjà que non na kokate na lobi na kokate à travers bango ba tanga koleka biso ba mai moi ba to atala biso ba mayele koleka biso e belé ndo mona bango yango la to yaka ba sekara biso ya mo Bama yele batanga ebele koleka biso. Ya on a aussi na bango ba stratégie na bino bo tinde la biso na ba questionnaire na bino bo komela biso e ko koma ngai na komisa dimanche raté na ça déjà na Afrique du Sud. Donc mboka ya Mandela donc voilà. Ba retenir nini na passage dans le lac ya Congo pe ba dédicace. Donc ba retenir que l'air na koma nous avons annoncé déjà par ça qu'on a en Afrique du Sud. Dans mon église, il y a mon église. Dans mon église, dans le Bandimi, dans le Kina Bato, afanda na pembeni ba voisin et église. Na tout nos comportement ya pasteur ezarandé ni bomona kindenge nini est-ce que pasteur o azapela na onction azana nguya est-ce que azana donc na tout na bango yango. En plus balobi aza millionnaire. Oui, aza multimillionnaire, milliardaire, milliardaire. Parce que millionnaire et milliardaire, bandé monté. Donc il y a un level more, ils ont app, ils ont une app, ils ont l'icolo makas. Donc voilà, tout ça là, on a tout ça toujours musala. Toi qui pour un bon côté, mais toi qui pour un musala. Pour ceux qui pour un bon côté, on a tout qui n'était. Toi qui pour un musala. Où y a un peu ça la force na biso. Sarato la coûte l'ingaki, c'était prévu que ensemble nganaye. Bon, sauf imprévu un peu à Hollande peut-être, mais bien que ngana zalé déjà na visa, yango sali ngana welisa, na ken déjà kuna. Bon, voilà, toye bandé to sala ceux qui Sarah aux disponible na moment où to bengaye, ceux qui considèrent que nazana kuna à Hollande biso. Donc c'est un peu ça. Et là on a roloba, merci vraiment na ba internet surtout. Merci na merveille Mampouialisation, donc Kota Zali et Beteli toujours et Kesseni. Merci encore une fois na bande konyo surtout. Voilà. Et puis na yomoko titan na Willy Mouchine le véritable code.
et bateau ba yambanga na aéroport wana na moi ba masananga ba randi Kent boss live. Mais moi tour pe aux ala na concert à Wata. Non, il y a pas souci hein. Watana bazar artiste amukete hein. C'est un artiste ya mboka na biso. Ya munene donc tout raison até donc d'ailleurs bato ba betisi da masananga randi Kent boss live production mo eza na Pretoria dans la Péwana. Donc voilà. Et puis na pesimbote na Samia Tabiala bango toujours na kati ya Jobu petit Jésus Didé Chombo Shawamba na pesimbote et na pesi encore mutazo dominer sur na kati ya Afrique du Sud binan ou bamba qui hérité plus de $10,000 hein. Ahmed Moleka force de frappe Ahmed Moleka na Zoya donc et puis à part maramuno sala kuna na yamba prêtre na ba force à prêtre nini à l'équipe bango nyonso tout. Donc voilà pour y a ba prêtre musu bakatana bon on ba katana muno ba komboka etikala me ban elorote na pesi Mohamed Moleka mbote force de frappe ba le bezata na yo régner umela to ça une émission kalaming tina zoya na mboka na bino. Donc voilà, merci beaucoup. On est masananga nani masananga lo mama power nzeta mbila omonanga comme ne Mike nzeta mbila lo mama power mutatika mpia na défaut yoka kuma moto mutatika mpia na défaut na pesi mbote nazo oyeba pena ke non masananga nazo oyeba so pena réellement utika mpia na défaut hein na okaona na sango nazo ya vraiment na confirmer kuna 40 zalaka en tout cas na Sud-Afrique na sona mina bando tanga a to lala bato za vraiment belé na Cape Town baza ebelé ba champagne overdose na pesi vraiment ba mbote kota zali. Voilà. Merci beaucoup Nabalandi o bozaki ko kota la émission Lolaka ya Congo to komi na suka ezaki wabino Mike Lokamba ngana bien ke moja liché alobi donc mikolo yobo mesana ya ko sala ndi émission boye donc Peggy Titan aika na devoir ya lokasa donc bozala bongo na pesi merci mingi na maman Rosette la fleur d'Ambour merci mingi na sponsor pe producteur émission Lolaka ya Congo Joe Lili et Atal en cher annonce pe merci mingi na Henri Modogolongo depuis Canada na bosanité Jean Chambaré de Motema ya Mami Chamba depuis Ottawa batutu balinganga mikolo nous vivons l'époque de messieurs JB Kumaluta balobi debulingwa la président na bino ya ba diaspora na kuna donc yende mutaza na makambo le pétrolier de Dallas mon JB Kumaluta balobi ke PC loko zo loko Peggy Titan bientôt nazo zo mutuka pona ko yisa bino parce que na komi professionnel na longwe na kazaka buzoba balatinga sko kazaka nanga ya Peggy Titan ne boyeba nga journaliste intelligent aza makambo ya professionnalisme donc tozo pesaka odoza nango donc on se retrouve à la prochaine. C'était la Peggy Titan l'émission Lolaka ya Congo. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique. Donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température.